Les capables chaud. Tokobanga tokobangisa. Tokobanga tokobangisa. Babangito babangite. Babangito babangite. à l'est, c'est pour le pays. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Chaud. Acer chaud. Chaud. Bopusana. Acer chaud. Chaud. Bopusana, Bopusana. Acer chaud. Chaud. Bopusana, Bopusana. Acer chaud. Chaud. Acer chaud. Chaud. Voilà. Tolingi to banda marche na biso. Je pense que bao va koya retard, soit bako kuta biso na nzela, soit bako raté. Boete. Oui. Alors, tozo longwa awa ndenge toyokana ki tozana objectif moko. Ezaya koloba non na agression ougando-burundaise. Rwandaise. Parce que Batouana, il ne faut pas toka bolaka bango. Pona nini nazolo bandengwan. Biso to signa accord militaire na ba Ougandais mais Bunaga na ba Rwandais bazwa yango ndenge. Donc il y a complicité. Alors, le kola tozolo ba non na agression
rwando-ougandaise. Tozo soutenir en même temps Mampinga na biso boyete. Oui. Alors, tozo kota nzela awa. Tobimi 24. 24 tokei à Sanef. À Sanef tokiti tina ville. Tozo yokana? Oui. Pas question ya ko provoquer bato. OK? Oui. Mais oyo ko provoquer biso akokutana nango. Boyete? Oui. Biso tokoluka makambu te. Mais ce qui m'a dit que Luka yango akokuta na nango boyete. Oui. Alors, muto a paniqué te. Tozo sala marche na biso calmement. Alors, bon respecter consigne, ya bao batie loko la sécurité. Ba ko encadrer bino. OK? Oui. Denge tozo kende malembe jusqu'à ce que to kende ko déposer mémo na biso. Boyete. Oui. Assez chaud. Chaud. Assez chaud. Chaud. Nazo senga na bana mibali. Bove yaka plus sur les mamans. Tozo yokana? Oui. Ah, il ne faut pas bozotika ba maman bazotika la sima musika. C'est pas bon. Tozo kende malembe pona koveiller na batu nyonso jusqu'à ce que tokosi ça marche na biso boyete. Oui. Assez chaud. Chaud. Assez chaud. Chaud. Na sima nangole tokopesa bino programme ya semaine prochaine. Comme ça, tozo kota nanjela trésor azab. Te yango sans que toluka ba problème na bat. Mais ceux qui muto aluki na biso ba problème akokuta na biso boyete. Voilà. Voyez ba que tangu bozo sala marche contre l'agression. Ezaka na attitude batu bazaka nango. Toye pona esengo te. Tozo yokana. Oui. Toye pona esengo. Kanda mboke zokeli. Assez chaud. Chaud. Assez chaud. Chaud. Toye pona esengote eza marche ya kanda contre l'agression. Eza marche ya soutien pona armée na biso, pona mampinga na biso toyokani. Oui. Tu as quelque chose? Ndeko biso o nyonso baza na este bayoka biso bien totiki bino te musika na bino mepene ya mitema tokosala tout eke bomboka na biso ezala libéré aser toza capable aser toza chaud et tokosala nyonso ezali possible mpona kolibere esa na biso. Merci maman, tout le monde doit participer. Papa bonjour. Bonjour. Tout le monde a na marche de un mot par rapport à la journée où on devait les à Pony à Lilo. Lelo toza na kanda. Kanda toza nango eza ya kosila na Rwanda na Uganda. Donc eza Kagame akobangisa biso lisusu te biso nde tozo bangisa ye. Denge toyeboye tozo soutenir mapinga ma ekolo FRDC. Tozo loba message ezaka moko. Kagame keba règne na yo esali nini esili Uganda keba na yo esi ya RD wana eza mabele ya bankoko tango nazoloba na chemai na monoko te o bomoni ezaka début et tozokende na bino tina suka ti tokosilana na bino. Toujours Nicolo Kagame lelo Kagame tika biso États-Unis tika biso
Parmi nous, permettez, il y a nous sommes unis, oui nous sommes la nation française. Oui nous sommes capables, oui nous sommes unis, oui nous sommes la nation française. Conservons l'Éric Allons-y.
sur la Nous sommes là pour le soutien à la police. Comment on peut nous menacer? Est-ce que vous comprenez? Police a dit, madame a Rwandais de la Congolais. Police a brassage et mixage. C'est toujours la même police qui tape les Congolais, qui tue les Congolais. Il y a de la police, il y a du gaz. Toujours la police. La marche du chef de l'État. Le chef de l'État, il s'est mais le lot de Zomona, la marche pacifique, appelle le chef de l'État, papa Moko, donc nous la mémoire de l'ambassade d'États-Unis. Le lot de la police congolaise, et puis il marche la biso. Et moi, je suis Tata Mokonzambo Kalobaki. Kalobaki, tout ça, la marche est pacifique, mais la police,
bato menacer kuna problème ezaki ni balingi te tomarche sont contre la marche yango nalakisi bango ke ngai nazali capable ya aser tobimaki mpona kokundela mboka ozongisa bawanda na mboka na bango trop c'est trop tolembi agression banda ebanda esilaka te problème nini na bango lelo toza déterminé tokende kuna toyebisa bango ke basongomoba oza bafaible te soki baza kokontinue kokontinue biso tokolakisa bango ke des fois nous sommes capables Aser chaud. Les capables chaud. Aser chaud. Les capables chaud. Tokobanga tokobangisa. Tokobanga tokobangisa. Babangi to babangi te. Babangi to babangi te. Bakanisa ki tokoba. Bakanisa ki tokoba. Rwanda koyo. Uganda koyo. Mabele banko. Mabele banko. Aser show. Aser show. Aser show. Aser mokili mobi. Aser mokili mobi. Aser Congo mobi. Aser show. Tokobanga tokobangisa. Babangi to babangi te. Aske bino babangi masas. Aske babangi yango. Tomesana te. Voilà. Nalobi boye. Selon instruction bapesi. Basengi tozwa une délégation. Il y a 20 ou 25 personnes. Pour escorter bango. Koyokani? On a kokende tibi sika toloba kitokotika memo. Aser show. Bisope toboyi. Denge na droite. Koyoka. Kolingi nde topesa bango na possibilité. Koyoki na malamu. Kolingi topesa bango na occasion. Alors, Tolinginde, tous 20 personnes ou bien 25 personnes. Il faut tous suivre maman, tous suivre papa. Vous êtes assez chaud. Alors, Batouana va kokende, kotika memo. Tolokani? On a topé sa occasion de na banguna. Tolokani? Alors, bawa bakokona, bakoleka kuna bakozala la disposition à la police. On a tokende. Ça va? Banani ba okende. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.